Hello, 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 hello. Coucou na bino, ya bino vraiment Mimi Selunga TV apesi bino bambote ka toujours nde na lobaka nzamba mona bino nzamba zala na bino oyo émission na bino kitoko oyo penza canal na bino moko Mimi Selunga TV apesi bino bambote a souhaiter bino ba bon dimanche ayesi bino nzamba zala na bino kaka ndenge tolobaka mama simba papa papa simba mama bana bo simba baboti na bino donc eza bongo awa Mimi Selunga TV mwana bato ya nzambe kaka ndenge bozomona nazalaka nga moko peso ki bobi pena plateau nanga o eza plateau nanga te bozomona plateau eza différent donc plateau oyo toza bokoyeba boko découvrir naza wapi Mimi Selunga TV aza wapi pe plateau na ye vraiment ndenge nini ekomi différent bokoyeba ngo kala mingi te wana bozomona na mopanzi nanga mama na biso bokoyeba ye bino moko bokoyoka ye soki aza nani wana na pesi ye bambote ebele mbote mama Mimi tosepe koyeba yo opesi kombo na yo donc nga nayebi na ngai oyo bandeko mosusu bayebi yo te ya solo oui bambote na biso eza bongo la reine Nzinga mwasi makasi mone vencedora mwasi oyo alongaka bitumba na bandi bino mo boyebi ngai naza pe moto ya sika te na media na YouTube bon ngai la reine Nzinga la reine Nzinga ndeka bino mo boyoki la reine Nzinga mole vencedora wana skona portugais donc na lingala lobi mwasi makasi mwasi ya kolemba yo bongo na biso donc mwasi kozala kaka makasi makasi ya kobunda te mais makasi donc mama soko za makasi te mawako okwa kobokola bana te okwa kolambela papa te donc mbilinga nde kokota parce que balobi ndako nde mama fo makambo mama pesa makambo zo makambo non la reine Nzinga molie vencedora mwasi ya longa bitumba yeyo donc awa nde mama la reine Nzinga naza vraiment na kati vraiment ya mboka na yo naza na kati ya Berlin donc nalobaki na ye Berlin na koleka boye te fo nakutana na ndeko nanga la reine Nzinga mwasi ya makasi molie vencedora donc sala masolo na so parce que biso toza esika YouTube bandaki tozaki te mais sika ezokoma siko to tie mitu to jali pe to ko jala yango te bajala kaka bajala kaka to kumela kaka na YouTube ngo parce que awa tozo finga mutute tozo tonga mutute tozo sala mabete toza kaka wana pona to pesa oyo nzambe azopesa biso to beto transmettre ngo epai ya bato balandaka biso avant bandeko bo banda donc bo s'abonner soki nano bo s'abonner te s'abonner na canal ya Mimi Selunga TV okeli so na canal ya la reine Nzinga o s'abonner ko abonner esenga na mbongo te eza na ngo free donc eza ngo fry s'abonner c'est motema mabeto s'abonner na canal ya bandeko na yo la reine Nzinga Mimi Selunga TV et pour porter biso plus yo penza ba ko pambola yo pe bosa na musapite pour YouTube musapende makambo otali ozwi moi conseil à moké kozangisa musapite esala kaka ba bien makasi mama la reine Nzinga wana vraiment ngai na kati ya mboka na yo donc na ye naza na teme moko ya kitoko makasi oyo nga nalingi toloba ngo tosolola ngo etakeba mama etakeba donc basi oyo bakola mama la reine Nzinga mwasi ya libala mama la reine Nzinga wumela na libala mama la reine Nzinga kolisi bana siko toza na poso toyeba vraiment mama la reine Nzinga teme nanga ezali se basemeki teme ona sepelaka nango tellement tosolola nanu selon basemeki basi ya bandeko na biso ya mibali bamama baleli bapapa baleli mabote ezolela balobi mbilinga nde ekota na basemeki donc papa lombo ayembela biso bandeko ya basi yoyoyo bolingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona nini yo wana peza na ngambo
babwakila biso donc biso bandeko basi tolingaka basi bandeko na biso mibali te mais soki totali bien mama la Nzinga eza pe susu au contraire omona yo semeki ndeti yo za mwasi ndeko na mobali nga nalingi yo mais yo oyekokota na famille na biso olingi yo te donc ezaka contraire eza au contraire mingi sikoyo bazwakaka ke basi bandeko basi balinga basi na bango balinga basi ya bandeko na bango ya mibali te mais mama eza pe na ba situation tozomona olingi mutu mais mutu ango alingi yo te olingi semeki aye okota na famille na bino bomipesi siko ye alingi komipesa te alingi na epe bino te mama la Nzinga betana no sete na likambo ezosala pasi soko za na conseil donc betana no ndenge nini semeki oyo uti na famille mususu oye okoki kozala ko se comporter ndenge nini donc question na ngali boso kwa semeki oyo za ke mwasi babale kokota na famille balinga comment okoki ko se comporter pour ogagner libala na yo pe ozala bien na ba semeki na yo oui pona ko banda la linga tuna no lelo ko mopa mama mimi est-ce que ndenge ni omoni mboka na biso sepe na mboka na biso to ndenge ni jamais na koyeko ya mama mimi sake na tuna likambo oyo ni mboka oyo ya bapaya te eza mboka te binda ko ya mboka te ezanga lipamboli donc ya liboso na komisi nzambe mpo nzambe ndani ngola biso banda vendredi na Ondembo tokomaki awa lelo vraiment nzambe azobatela biso tokozonga na biso na kimia donc na sepeli makasi nanu na pamboli nzambe kokota na ndaka mama la Nzinga na sepeli akei kitoko nzambe apambola yo vraiment makasi pe na nekoloba ke mboka na bino ezamba na ngali liboso te ezamba liboso na koma na ndaka mama la reine mais o eza pena do na yebi kutu te ba combien de fois na ko loba parce que na za ndeti mwana bele mais na fanda na bele te parce que so toza na bana to yaka chaque fois awa pe ambassade na biso angolais eza awa taki bele za ndako na biso to yaka na sepelaka na bele eza kitoko bele mboka mo kitoko mboka monene mais bisanga na kufanda na bereke parce eza na stress moko na yebi omoni oyo lobi ngape so na ke kote na bino kuna na sepelaka mikwelelaki mwana abatokota na lisolo na biso tokendaki na Stuttgart na banye wana ya na mboka oyo babengaka Calve siko mwana nga oyo ya misatu ntango tokomi kuna alingaki kozonga te ayebisinga mama awa bien donc ozomona penza kimia azomona donc asepele kuna makasi omona ndenge amona mboka na mokie ape banzete ebele donc asepele na fresh luft ya bamopepe wana ezobima wana mwana loba ebelake mama ngai soki nakomi mokolo un jour soki nabali nakofanda na Berlin te ngai nakofanda mingi na badorf tobengaka neti bamboka oui. Bon, maman mimi asa na raison na ye, asa na raison 100%. Pour mboka na biso awa, soko ye awa, eza na ba stress ebele. Soko uti kote wana, oye kote okokati, yo moko okima. Oui, ya so. J'ai dit si on est entre parenthèses na biso bandeko donc lisole bonga kaka mwa pilipili mwa mungu mwa sikali donc oza na kati bana to fanda kika lokwa to za ba ana lemu shuna ya ngola lokola mami leta ya Congo donc bango pena batangela ngo bani donc biseza kana ngo bisele kama ngo ambiance leki mwa ba mungu basukali salaka itoko makasi donc mama la Nzinga kande na bibele ezaki toko makasi mais na ko vivre pena na Berlin pour eza na stress makasi ya wana to leki na bisetika wana mais ko mana zomsika malobe pa na yo pesa baseme kinde makambo pesa baseme ki vraiment baswa makambo na bango ngana opesa ka conseil na basemeki ka semeki za mwasi za mobali basemeki pona ndenge ya normal so totali bien biso tozali soka basemeki biso niyo toza basemeki siko nga conseil ngana kopesa soki mwasi aina ndako libala bino basemeki en tout cas bozalaka respect na mwasi ya ndeko na bino omoni fo respect ezalaka makasi lobake soki mwasi ya yaya na yo azosala yo nde eloko moko ya bien te kokenda ye direct te oyo alofinga ye vandisa ya na yo soana ya na yo soki omoni ke azoyoka te ovandisi bango mibale
siko na kovanda sa bango mibale soko moni ke likambo zo continuer ka bongo donc kimi ezokota te wana ekomi likambo mosusu mais nga na kosenga kaka mpenza respect oyo mwasi soko okokota mpe na ndako ya libala okokota kuna yo mpe kende na respect kokende mpe ateke oke kuna okomi soko lokola ndako oyo ozali eza kaka ndako na yo semeka koyi koniata wana te eza mpe mabe mpo yo oyaki libala koya okutaki dake mobali na yo azalaki deya na bandeko azalaki deya bandeko na ye mpe ebele bona ye mpe ta mosuku oya mpe na ndako wana siko yo ye okuti televizio ya kitoko okuti te nini biloko nyonso ya kitoko ekomi siko lokola ke ndenge obali mobali wana yo siko ozwi siko lokola yo mpe sikoyo yo kaka ke basemeki bakoki koya na ndako na yo te ava baya fo pesa bango na miwake soki boye awa soki oyebisi deya na porte kuna soki semeka ye kokotisa ye te lobaka ke naza te wana mpenza eloko nga na betela yango se te eza kitoko te soki bongo bobalaka na bino te malamu bovanda na bino kaka bino moko bobalaka na bino te soki ndimi kobala ndima nyonso po libala ezalaka pa bato mibale te ntango tolingana kaka pa biso mibale boye mwasi na mobali tolinganaka mais ntango ekoma sikoke tokoti na ndako eza sikoyo mpona mutu nyonso te na koloba eza sikoyo mpona bino nyonso okuti na ndako wana bato okuti kuna baza sikoyo bato oyo okopesa bango respect donc likambo mameminga mpe etungisanga makasi mpenza nayebi te soki okozala question soko kaka nde toyoki mama Lare Nzinga lobi likambo etungisaka ye vraiment en tout cas ezotungisa kaka mama Lare Nzinga te ezotungisa bato ebele ezotungisa bato ebele likambo ya kisemeki famille ya batu semeki akoti apandi famille ya batu semeki akoti alingi basemeki te alingi bokilo te alingi meme bakamarade ya mobali alingi bango te ndako na ye ekokota bato te donc semeki alingi kutu contact te na famille ya mobali famille ya mobali baozala swati na matanga famille ya mobali baozala swati na bafeti semeki alobi ngai na koniata kuna te etali ngai pe te famille na yo eza famille na yo famille na ngai mpe donc famille na yo eza famille na ngai te olike na bible ezolakisa biso ntango bato mibale balingani bakomi motu moko seke ntango bandeko na nga baza ya yo ntango bandeko na nga baza ya nga seke bakomi mpe ya yo ozomona bakomi mpe ya yo sikoyo tozomona makambo yango ezokende pena ndenge moko te omona semeki akoti na famille ya bato aye komema batrouble baproblème ekoti na bafamille ya bato semeki alingi contact ekutu te na basemeki tellement se babenga biso babenga deja basemeki deja ke semeki aza nzela ya toilette esilaka solo te nga eloko wana en tout cas soko olobi ke semeki yo ozotaka wana ke semeki aza nzela ya toilette esilaka solo te seke yo moko mpo ozokomibenga ozomibenga ngo mama mibengango parce que yo moko mpe oza mpe semeki quelque part biso toza basemeki ntango moto azoloba ke semeki aza nzela ya toilette esila yo moko mpe ozomilobeza moto mosapi ebele kutuezongela tozomona donc eza compliqué yango vraiment nalingaki natuna mama Lare basemeki oyo ndeti baza bacomportement ya mabe semeki aza comportement ya mabe akoti na famille ya bato fale akangisa apandi basemeki sikoyo ndeti exemple yo oza mwasi ya ndeko na nga mobali oye sikoyo oza mpoli ve ngai po swati naza leki ya mobali na yo oza na respect na nga te etake nga tata mwasi ya bana na yo oza na respect na nga te so komanga na koki kose comporter vers yo nalobela yo obe natalo kaka boye obe toyela yo poso mpe toyeli olobi nini ke bayelaki ngai
okomi sous problème sur na ndeko ya mobali ke kutu bandeko na yo basikoyo mama la reine ngoko loba na biso na mesika wana koma semeki akoki kozala soki akoti na famille ya batu yo mwasi babali okoki ko se comporter ndenge nini okoki kozala ndenge nini vers basemeki na yo azala na lolenge na ye na bamate na ye ou azala vraiment mwasi moko po balobi kotosa pesa na buzoba te bon ya wana na pesi yo maloba soki ko conseiller de la basi vraiment biso basi ya mabana ndenge nini mpona ngai yo mwasi ntango okei na libala ndenge na silai koloba liboso na mama mini otundaki ngai na kesio liboso ntango okoki kokota na ndako ya libala okoti na libala okuti bato wana ezosenga orespecte bango pesa bango respect po ete mobali oyo ozotutela tolo abotama na nzete te abotamaka mpe ye moko te abotama mpe na bandeko yango ntango oke na ndako ya libala okuti bato wana lobaki soki okutiki basemi kuna bazolinga yo te wana nde solola na mobali na yo po kosolola ezalaka bien solola na ndenge moko pene ya respect na ndenge ya respect mobali akosolola na bandeko na ye soki ke makambo yango ezosila te eza so problème na yo te ekomi problème ya mobali na bandeko na ye okomona kaka mobali ye moko akosolola na bandeko na ye akozwa nde na koloba akozwa décision ye moko akoyeba soki akoloba bango eboya so na ndako na ngai te yo décision so mobali na kozwa ekozala malamu mingi mais yo kende kaka na ndenge ya bien ndenge otosaka mobali na yo ndenge mpe tosa basemeki na yo yango kana koyi koloba bandeko na ngai respect basomba yango te respect tobotamaka nango kana koloba po motu soko okola na yo respect te okozala no kaka mpe bongo vi na yo obotami nango ozokola nango respect mpe tokolaka nango sikoyo yo okola deja bongo ozalaka na yo respect te oza impoli oyebi na libala lisusu kali tobala na yo te ondimi so kobala oyebi opeke libala eza nzela molai na libala okekutana makambo mokutu oyo na ntango ozali na mobali na yo ezalaki nango te so ntango okota na libala okekutana makambo mokutu bakomemela bino mpo basemeki okuta kokamisa mpe kolapisa yo kobala sikoyo soki oyebaki makambo wana nyonso po avant tobala bayebisaka biso ozokee libala ndima nyonso pasi bisengo ndima eloko kaka oyo yokoki kondima te mobali ayebi soki porte wana kokotaka te kisi kokota na porte wana te na sa mbeti kokombolaka te wana nde yango bayebisa biso ke soki omoi likamba bongo yaka koloba kote oyo biso moko tokoyeba nde tokokosa to tokolongo na libala wana mais oyo etalami kaka makambo mike kaka wana mama na nga supporte sola kaka na mobali tika na mobali asala nyonso tika mais mama mingi kote mosusu mpe ezalaka mpe contraire omona mpe mwasi batayebi na libala aza pena mwasi moko bien indike mpenza akekuta mpe basemeki moko bazosala ye makambo moko po ete bamoni ya na bango aza na mbongo mingi ke mbongo oyo ndenge ye kaka mpe mutu akotondo nango na bandeko na ye bakomi kotia mwasi bato mal à l'aise moko siko natundo nano mpe mama mingi siko esika na siko mwasi wana akoreagir mpe ndenge nini bon pana ngai na mwa mayela moke oyo nzambe azopesa biso donc mwasi ya libala soki oyebi koza no vraiment na comportement ya malamu okoti na famille ya baninga ose comportaka na yo bien mais okuti nde basemeki ya mabe donc meka wana siko esengaka mobali azala sikoyo na liloba vers bandeko na ye soki mobali aza na liloba te nde yo mwasi omona pasi ozomona soki vraiment ke donc nesika na so esengaka mobali ajoue rôle mobali akojoue rôle ya makasi devant famille na ye mpo soki mobali ajoue rôle te esili libala mpe koyi mpe kopanzana parce que mbilinga kande tobake kokota parce que mwasi aye na makambo ya malamu tozoba donc na deux parties mwasi oyo aye kokota na famille baninga na basemeki oyo mwasi aye kokuta mwasi libala koti na basemeki aye kokuta donc nyonso tobenga kaka basemeki nga naza semeki na bino boza basemeki na nga ezaka bongo sikoyo donc soki mwasi oyebi vraiment koza na comportement na oyo ya bien omankaka na yo basemeki te omankaka babokilo na yo te mais basemeki yango siko bayeli yo
neti po jalousie pe ezalaka na kati ya kiseme kipe tokuta pe ki jalousie eza wana na kati donc ntango mosusu ya mobali mpe bendeko ya mobali aza loboko pete pa ya mwasi na ye bandeko mpe ya mobali so mpe baza mitema mabe basepelaka pe te moso baza ezodepande na mitema soki aza motema mabe omona asepela te zu ekomi kosala ntango mosusu nayebi mpe bamisu baza se naoka bamasolo moko abongo kenga nazosufri na libala na ngai nazomona pasi ye banda ya azosilisa mbongo ya ndeko na biso ya mobali eza malamu te eza malamu te mama bamama oyo boza na bacomportement wana swati ka bamama te meme mibali mpe misu baza zuwa olingi komona mwasi ya ndeko na yo kitoko te olingi komona mwasi ya ndeko no alata te wana nde eza mabe wana eza vraiment mabe eza motema mabe mais oyo nga nazobetela sete lelo eza yo semeki okoti na libala oye kokuta basemeki na yo baza ya kokangama baza na bolingo fami efanda soki banda mbula nini yo koti kaka wana mbala moko ye na bambilinga na yo mobali ntango mosusu ndeko ya mobali bandeko bakomomona ndeko na bango achange banda kaka yo koma na ye eza mabe eza mabe makasi bamama bado bandeko na biso nyonso eza mabe eza soki okoti na famille ya bato porte implice toyebi ke mingi mpe ezaka nango ntango mosusu yo okoti na yo na famille eno na makambo mabe te mais bango moko baza na makambo na bango ya mabe oyo babandade yakala ntango mosusu me bango moko bayesi oyo balatisi bango bakomi kobimiso yo nde toza mabe wana mpe eza mpe mabe bandeko ya mibali tolingaka pe basi ya bandeko na biso biso bandeko ya basi papa lwambo ayembela tolingaka pe basi ya bandeko na biso ya mibali soki aza ne malamu aza ne mabe te zwa ye ndeko na yo zwa ye ndeko na yo parce que aboteli bino akobotela bino bana aboteli bino mpe bana ozomona eloko yango faut koza kolinga kozala malamu toza bien toza esalaka bien makasi sikoyo na bandeko mpe misusu babasi mosusu mpo okoti na libala caractère nde caractère mabe makasi caractère mabe olingi basemeki na yo te ndako na yo kutu basemeki bakota te bokilo akota te mama ata yo moko est-ce que mobali yango abotamaki ye moko abotamaki na bandeko na ye aza na bandeko na ye yo comment expliquer yo sikoyo lokolo moni mobali ale uswati mobali na yo aza na mwa bamoyen moko boye asunga su famille na ye te asunga susu bandeko na ye te bandeko soki bayeka na ndako komi komona deja ke baye kosenga bayakaka kosenga banani baneve na baniese kutu donc olingi kosentir bango te okoma komona bango lokola bambanda na yo baninga bazolela mabota ezolela ke bafamille mosusu basi mosusu bazokotela bato na mabala na bafamille bazoya kobebisa famille ya baninga sikoyo okomona mpe lisusu yo ndeko ntango ndeko na yo akoyebisa oke yaya obie ndeko nanga mobali tala mwasi na yo makambo azosala eza malamu te fale ndeko ya mobali mpo comprendre oyeba kosolola na mwasi na yo wana azoba mala reine mingi ezaka mpe mobali fo ozala oyeba kojouer role mobali mingi mobali ozomona mobali swati epai ya mwasi fo mobali ojouer role ya makasi epai ya bandeko na yo mpe mobali mpe yeba mpe kojouer mpe role ndeko nanga mpe na changea faute na ye te kote mosusu napesaka ye faute te naye nateyaka ye kaka ntango nyonso po ezalaki mpena mwa mobali akezwa basi omona bandeko oyo ya mibali bazolela sikoyo basi wana nsima bazolela maboko comme te basi wana badoye ndeko bango badokozwa bazopesa sikoyo ndeko ya mobali nde so ozokompagna bambongo sikoyo ndeko ya mobali mpo badoye kobomba mais ndenge kaka ezalaka mpe na famille bamapai mpe tokenda kokotela bato basemeki mpe oyo balingaka biso mpe bazalaka sikoyo moko na bango azalaki wana akikosina nde ndeko na ngai abitala kaka boyeboye mobali na ya na biso abimaka na fille kingala pesi mpe na kombo na makambo nyonso ya Facebook sikoyo ndeko na ngai na mpe ntango alukisaki mwana mwasi wana mwana mwasi na bloka ye abloka ye epesilaki mpasi makasi mpenza
yango tozomona makambo ya divorce ezoya lobi ntango bokomona ke ndeko ndenge nini la reine ndeko na akomaka ye moko akoma vi ya boye mpona nini boyebi te eloko nini elekile bango na ndaka libala oyebi te eloko nini oyo amona amona makambo ebele ndeko na ngai amona makambo ebele yango kamaka te yango toza na nkai yango oyo bandeko ya mibali mpe bozosala malamu te ntango ndeko na bino mobali azwi mwasi so omoni ke ndeko na bino mobali azobima libanda esengi koteya ye soki boteya ayoki te eza so problème na bino te me boteya ke bobanolia bambongo masumu po basi wana mpe bazokezwa bambongo wana bino boyebi te tanto baza ntango mosu na mibali ebele bapesa bango bambongo ntango akozwa apesi ya na bino oyo apesi na bino moko omoi te ke libabe ezoya wapi ezokenda ndako tala sikoyo ndeti boye ndeko na nga wana atika na ye libala koma na ye siko vi ya ye moko mais tolinga divorce eza mabe ntango tobetela ngo ase te eza kaka eloko moko ngai moko mpe nde naza mama conseiller bon la reine nzinga alinga mpe komona te makambo maki wana nateyaka kaka ndeko na ngai nateyaka ye kaka nayebi ke un jour nzambe mpe akosunga ye akobeta motema na ye akotouche motema na ye nyonso ekotambola malamu akozonga na libala na ye baobongisana bango bon point wana mama la reine nzinga otouche bon omoni mokili te ema eza makambo ebele bato misusu bazokoma mitema makasi selon basituation bazokutama nango soko oza na motema te vraiment na bonzambe te saint esprit mpe te sunga yo olobi ke non libala wana liboso na nyokwamaka basemeki banyokolaka nga lokola basemeki banyokolaka nga naza nga so na confiance ya semeki moko te libala nyonso nakoki kokuta mobali nyonso nakozwa basemeki mpo natia bango mosika ozomona donc na sensi wana ndeko soki toza apona conseil toujours soki okutama deja na baka moko oyo eza ke basemeki basala yo mabe balobi nyonso bameka kaka soki oza opesa chance liboso topesaka chance otali lisusu omeki soko omoni ke esimbi oke nango soki omoni esimbi te osengika nzambe mayele ayeba kopesa mayele ndenge nakoki kosala mpo oyeba kosungama parceke soki olobi kake kuna basalaka nga boye awa pe mosusu basemeki oye kokuta wana baza bango malamu sikoyo yo oye na bacomportement mpo kuna esika outa deja basalaka o mabe eza mpe kitoko te eza mpe kaka toujours topesa de kote ekozala mpe kote mpe su ya bandeko neti babiso boye ke ntango mosusu osemeki moko akotelaka biso na famille ayaka na bamakama mabe mabe apanzaka famille basalaka eloko moko boye sikoyo bosi tozwaka yango te ke basi nyonso bandeko na biso mibali bakozwa fo tomonisa bango pasi parceke semeki moko deja se ayaka deya kosala makama mabe na famille eza mpe mabe topesanaka bachance soki motu wana asalaka mabe akenda obe esila donc fo meka opesa motu mosusu chance na kawana tosansaka bamakambo te ke likambo eza boye te eza boye wana yaya na biso akutamaka na basi ya mabe donc eza mabe bino mpe mibali bandeko na biso mibali bozaka mpe mayele mpe bandeko pa mibali mpe bozaka mpe na limwa liloba mpe nde nini mpe okoki komemela libota na mwasi eza bongo donc toyeba vraiment nde nini tokoki kosalela parceke epesa pasi te tozaka bato tokozala na kaka na baposa yo okoki kosunga nga mpe nakoki kosunga yo surtout libala ezaka ebana lia baza na kati toyebaka kobongisaka ndenge nini tokoki kobongisa makambo ndenge nini tokoki kosalanaka mpo bamabe ekolaka makasi te donc tomemaka ngo na bonzambe ekosala bien makasi donc wana ezalaki vraiment thème na nga nasepelaki parce que eza mpe na bandeko mosusu ndeti ndeko mosusu abenganga mpe deja se mwaka leleki abi na afriki basemeki na ye babetaka
C'est comme ça comme il est capable de que comportement la vie c'est qui malade alobi basemeki na ye babetaka ye vraiment babeta ye alobi mama eske yo so mona vraiment basemeki basangeli yo babeti yo na botela bango bana babetanga na bima ndako wana lokola moyibi abi na bima ndako wana lokola moyibi ozomona na bima ndako wana lokola moyibi mais lelo siko basemeki basenganga pardon lokola mpe naza nanga mpe mwana nzambe mpe onasiba nanga te nalimbisa nanga mpo bana baza na kati ozomona parceke bana baza na kati alobi ezalaka nanka ecompréhension moko mokieka esalamaka wana bango bayoka ngai malamu te apres babetanga abi modele babetelaka nga ezalaka catastrophe bino bato bozoleka na bamedia kopesa mwa baconseil ekosunga mpe mwa litoi moko mibale donc mama mekasi ko mama lare nzinga yo ndeti ke basebeli no babeti yo oreagi ndeni. En tout cas, au moins, ils ont été pour ton légal. Donc, ça te vérité pensa. Ils ont été pour moi la reine dinga, moi c'est boboto, voyez pour les autres les pour la bino, bah tout dinga bah vivre c'est la liste. Non, what to get ça? Toke no samba solo. What to samba? Oh, ça veut dire que le bac quand tu gères la télé, tu sais qu'il faut. Non, that's what I hypocrite la dinga raté. Si et ça tout les calibos. Toi pe ça rappelle ba le lenge na sonde to zali, ezate ke côté mo ba ebeli ozamba makamalo ozali non eza bongo. Na ki mama na police. Donc ben na liste na ngenge vimi na ba kilezo kita. Na ke na police. Bata likambo. Parce que na kena no pa na biso. Et comme on a maman, ah, t'es moi, nanga, les gens qui ont tout bon, ça va s'aimer qui n'ont pas, il a dit que kuna tout bon ça. Maintenant, quand on a besoin de la police, bah morning à boyer, bah pesi biso rendez-vous jour donc que bah samedi ça biso, tant que bah samedi ça biso, oh et tika to résoudre dans la famille. Bon, c'est quoi on est biso bah c'est tout ça bah zombo. Biso ba Congo ezalaka oke kofunda ba amemi kutumaka na police ake kofunda batata basi ya bana ake kofunda basemeki ne babeti ko ofundi maka babeta yo bongo ba commission basaki na ba box sikoyo soko lobike na ke ofunde komike biso toza ba Congo makambo ele ka bote ezaki esomo ka bien omoni avant que no funda ba ofuna mitano penga moko na ye basiko ke babeti nga pona nini soki ngamo concerne les autres accents de que ngai mo na sala ki mabe ngai mo na na provoka ki bango ngamo na donc na lingana bango te na sala ba makambo moko penza oyo ki ko se pesa bango te soki ba betinga na ndenge ya bongo en tout cas to bonsa onka na famille na osenga bango ba pardon ba bolimbisi po ete baza batata mwasi ya bana na ngai na osenga bango ka ba pardon na ba semeki na bango nyonso ne soki ezaki na sali bango loko moko te ngai mo pena na zone yeba ke na sali bango mabe moko te wana ekoma likamo pena po leta etala ah oui comme on dit pas mon l'état fatalango donc eza vraiment bongo eza elo moko kitoko te basemeki ozofanda esika moko quelque soit ya likambo makambo osimbana na banzoto eza kitoko te oyo ya kofinga na kolongola na barespect semeki oyo mwasi ya libala ekokota na ndako ya libala obandi kofinga basemeki na yo bandi kofinga bango usoti koke kotonga bango epai ya bato mosusu eza pe bien te eza malamu te yo mwasi ya libala okoti libala ozwi makambo ya famille ya bato bimisi yango libanda obandi omoni mingi mpe mosusu mpe omona babeti yo mpe cause mpe ezali basemeki mosusu omona aye okota libala boye basi mosu akoti libala azwi makambo nyonso ya famille na ye ya famille ya bato ya mobali amemi libanda bomoni abandi kotonga famille ya bato bazaka kutu boye baza baboye bato omemi libanda siko ntango mpe basemeki mpe bakoyoka bakopeto kaka ti bamakofi wana te elokoswa oyo vimbi liso siko kei na polise ntango okoma mpe kuna ezo balobi batuni omoi teke ozaka nuka na tort makambo ya famille ya bato esukaka na famille soko okuti kuna baliaka na se yo tala bango kaka soko oliaka no na mesa yo kontinue kaka kolia na mesa
tala bango bato baliaka na se nyonso koekuta na famille ya bato ndenge ondima ekobala ndima kaka nyonso kisi te ndenge kaka tozoloba kaka kisi te mais soki ekuta makambo ya famille ya bato kobimisa libanda te tika nde bango mo babimisa makambo na bango libanda omoni soki bango babimisi makambo ya famille na bango libanda balobaka singa famille ebendanaka mekatanaka nango te bakobongisa soko yo soko omemi yango libanda omoni teke yo nde moto kozwa problème pamba baka mosusu mpo omonaka o bana nga boye bana nga na vie na bango bazoresir te baninga bakoma boye baninga bakoma boye mais yo moko ozwa makambo ya bato comme tel olataka yango libabe mpe landi yo yo kasi libabe kozwa kaka yo tobotaka te nde tobotaka wana mpo tokeba tobatelaka bana biso makambo ya famille soki tozwa yango eyaka pa ya bana bato bafutaka yango likambo mpe namona yango mabe mpona nini ke yo moto ozosala mabe mais lifuti ekelaka pa bana neti nga nazosala mabe moko boye siko libabe efale ezongela nga ezongela bana mpona nini yebisaka na mpe likambo eza eloko eza biblique eza yango bible ezoloba na biso fo tosalaka malamu toyekola kosala malamu parce que eza na malédiction te eza na yango ememaka bamalédiction yango wana yo moko motu fo yeba vraiment ke ngai nasali eloko te malgré bato bazalaka na bango kaka wana mpona koloba mpona kokritike mpona kosala moto eloko ya mabe mais nzambe na yo sikoyo akobomba yo na se ya mapapu na ye parce que oza innocent ou soit innocente ozomona eloko wana ya koloba ke ezwi na bana na yo en tout cas mpona nga na koloba ezwaka na bana nyonso ezwaka vraiment na ndenge wana te ezwaka soki cause ezali kasi yango ezoba cause taka makambo ya famille ya bato yo okei komema yango obimisa yango libanda ntango obimisa yango mpe libanda soko famille wana ekomi soko guerre na yo ntango ekomi baguerre wana makasi wana yo ntango ozoki esenga deya bolimbisi bango basambo deya libanda omoi soko makambo nyonso wana eza malamu te mais nasepeli mingi na réponse oyo osili kopesa ngai mpe nalobaka bongo ke ezwaka te bana na biso po ete yo moko moto osali mabe efuta ngai mpe nalobaka yango ntango nyonso so moto apesanaka réponse oyo napose mama mimi ngai mpe nazongisa bango kaka réponse ke te ezwaka mpe bana nyonso te ezwa ye moko nde ya po yo moto osali mabe po ekepa bana bato bainonsa bato ekende te likambo tobetela yango se te omoni likambo mosusu tozondima ngo kaka ekendaka pa bana epo tokende onde tofandi boyeba ke nzambe azali awa mais sata mpe azokendela na mokili tozaka na sata mpe aza wana azotala siko ntango tozoloba ke ekende pa bana sata mpe azoprofite soki boye esalami ekenda ngo mpona oyo azala na posa bato mais tolobaka mingi ke ntango yo moko ozosala mabe ezongelaka yo moko bana bato te ezongelaka bino moko donc bandeko oyo eza émission na so tozolobela sur basemeki basemeki oyo akoti mwasi ya libala akoti na famille ya bato mema kimia na famille ya bato mema kimia soko okutaki bango na kimia te yo tia kimia koyaka kotaka pétrole te esika famille baninga deja eza na problème yo kutaki okoki koprofite lokwa nakuti problème oyo nga mpe na profite ka wana nga mpe nasala lisu yanga makambo vraimen natia kaka moto kaka eza bien te soki balobi mwasi oyo atrouve mwasi ya malamu atrouve bonheur eza basi nyonso te bato bayaka na babonheur na mabala basi nyonso te bamemelaka mibali babonheur donc bible elobi mwasi ma elobi mwasi nyonso te eza mwasi no n'importe mwasi te ke oye kaka boye na bonheur non mwasi nini eza mwasi nini misu bazokanisa alati kitoko yango wana nde aye na makambo ya kitoko ou abongisi suki kitoko yango wana nde ke eza kitoko na ye na famille ya bato non eza comportement na yo comportement eza makambo ya bilamba te comportement eza makambo ya kitoko te eza makambo ya suki te eza nde makambo ya kati ya moto comportement na yo bizaleli na yo mema implice esika oyo okutaki moins yo otie plus koconseille mpe mobali na yo soki mobali na yo ntango mosusu mpe akabelaka famille na ye te
yo pe okoki pe koloba non papa namoni pe esali pe temps ebele pe ozotindela pe mama obe bandeko no pe eloko te tosala ata mwa eloko mo boye ata mwa fisa mwa tokanisela pe famille yo sikoyo osemeki wana okota famille ya bato donc lingi kutu koyoka kutu teke bandeko kuna kutu balobaki batindela biso soki oyoki kaka bongo oye mabe ya yo nde soki oyoki kaka kuna baleli papa kutu nazwaki telefone balobi boye mama azobela kutu balobi leki kutu eza mpe mabe makasi faut bakopartage famille ya mobali bozobimisa mpona yibango bino moko mpe famille na yo mpe soki mpe mobali mpe azokosunga mpe ozomona mobali mpe azosunga famille na ye yo mpe mwasi mpe ozosunga mpe famille oyo ya mobali mpe bozosala bozobasaka ba implice ozomona eza malamu te yo kaka na famille yo kaka famille ya moninga olingi te basala boye bazongisa boye yo te soko okika kuna bakotinda mwa fisa yo motema evimbi bazebele bango balingaka te mobali apesa kote na ye bango balingaka mobali asasaka kote na yo kaka donc eza malamu te uswati mpe mobali aza na bana moko libanda okuta mobali na bana na ye yo sikoyo oye okota libala bana ya mobali olingi bango te mais yo mo quelque part mosusu po yaki mpe na mwa bana na yo mpe sikoyo mobali na yo nde alinga bana obe basemeki no balinga bana oyo mais yo sikoyo bana oyo okuti na mobali na yo olingi eza mpe mabe babiloko wana nyonso eza kitoko te ezosala mabe makasi kobetela yango te kolobela yango eza kitoko te mami omoni likambo oyo ya bana antukanga mpe esalanga mpasi komona pena mwana mobali ta mosusu abota libanda beta to mama ya mwana ngo ya kufa beta to mpe mwana ngo mama na ye azali po mibali mosusu balingaka teke bana bango babokama mpa bamama na bango bamama bazomema vi moko mpenza ya bien te komona yo mwana mwasi oboti mwana mwasi yo mama siko ozosala mobulu na miso ya mwana komona teke mwana mpe akokola malamu te yango mona bapapa mosusu bazwaka bana bango bamemi bango na libala siko ntango bayaka na libala bamama antuka tokokaka kobokola bana wana te tonyokolaka bana wana ngai moko namonaka yango na 2014 po eza teme oyo te tokotisa muka kokotisa na 2014 nakenda na Luanda nakoma mpe apa na biso balocataire na biso moko azalaki wana ye moko azali na bana mapasi na libumu mais azonyokola mwana moko ya 5 ans kosokola ye azosokola mwana pene omona mwana na monini oyo elanga atiki kaka bongo akopangusa ye te atiki na mai mwana azolenga omona kaka mpe mama latisa mwana ote azala bongo azali mpoli kaka likambo boye to likambo mamimi tokobetela yango eza bateme moko ezosalama tolobela yango mingi tozoya na biso kosambisa motu te tozoya na biso kocrucifie motu na ekulusu te ke wisode non eza nango bamakambo esalamaka nango mabetu balobela yango soki mama mimi selunga tv atie teme na ye yo moto okutami na likambo wana elobi te ke alobeli yo eza nango bamakambo oyo eza toyokaka tomonaka ezosalama nango eza nango bamakambo moko tomesana nango donc ezosenga mpe ka tolobela yango parce que soki oza motu makasi me koza na motu moko mpe ayokaka na ye akutami mpe na mwa video ayoki mpe akoyi mpe koyoka te nayoki mwa conseil nanga moke parce que soki tolobi ke likambo esalami ekutami epai etel nalobela yango te tokolobela yango te tozosunga te parce que soki okosungama nango te eza na bato mosusu bakoki kosungama nango eza bato mosusu bakoki kosungama nango bandeko tozaka na bitidi te otali titre mutu omoni kaka apres okomi ke alobeli nga alobwakeli nga non eza bongo te toza awa na YouTube oyo ezosenga bateme parce que tosaka bavideo tellement ebele bato mpe toza mpe ebele bakolege baza ebele wana sa lobelaki oyo wana lobelaki oyo yo mpe okoluka olobela yango okoki mpe kochange na ndenge na yo donc mateme oyo tozwaka ya mikolo na mikolo yango wana nde ezosalaki tolobelaka mpe
Exactement que maman lui c'est longa TV we mamole vencedor à soki aye na temi ndeyo ndeko kuta minango ale et comme pas problème et comme ya kokoma mabiloko mabe comme ke kutu ba komela ke aleba ki ko ya lobe non ba ndeko tant que zo kanise loko na mutu kuta kanisa kata yote aye bi kutu ba makamno te ke ayi poto eza makabisa makana eso sama na monde même si tu pas bandini eza toke pa bamindele eza donc eza nango kaka na monde makambo esala makaso to lobeli hypocrisie ezo sala ma monde mobimba c'est to lobeli jalousie ezo sala ma monde mo c'est to lobi bolingo ekufi o libale ekufi o nini divorce donc eza te ke yoso kokutami na point wana ko lobi ba lobeli ma non bande ko to tika eloko wana eza malamu te mutu na mutazo sala musala na ye totika bandeko tosala misala na biso na ndenge et parce que eza likabo o nzambe atekati na biso tokolobela ba thème ekwanda ka koya tokolanda kolobela kango wana ezalaki thème na biso na mokola lelo basemeki na basi ya mabala oye kokota libala okuti famille ya baninga eza malamu te yo te bamoto usa tokuti baninga bazaka na bomoko na bango yo kote moto misusu pe oye na makamno malamu okuti famille ndem tubazana makama mabe balingi yo te po bazana makamno na bango mususu yo bozo bazomo do balingi yo kaka te po esape na ba famille mususu pe donc osali eloko te mais balingi yo kaka te donc yango ngana loba mingi libala eza likamba chance libala ezaka likamba chance kobota pe ezaka pe likambo ya chance nyonso na mokili ezaka likambo ya chance eza likambo te ke onga non ezaka na likambo ya chance so ozana wana chance okutama na wana bamakambo ka o nzambe atrasade apana mpona yo donc mingi bazobenga mabasi mabe ntango mosusu baza mpe mabe te mingi mpe bazobenga mabasi malamu ntango mosusu mpe baa malamu te mingi bazobenga mapeke o kutu basemeki wana baza mabe ntango mosusu mpe baza mpe basemeki mabe te mingi mpe bazobenga mpe basemeki malamu bango moko ntango mosusu donc eza kaka vice versa makambo yango eza ka ndenge wana donc wana vraiment naomona tokomi na so koshite na teme na biso ya lelo oyo ezalaki basemeki soit po mwasi akoti libala babenga semeki moi ayepe kokuta pe basemeki babenga pe kaka basemeki donc lingala so eza tellement compliqué donc ezaka basemeki foto yeba ke toza basemeki yo ntango obengi semeki aza nzela ya toilette esila solo te yeba ke yo moko mpe ezozongela yo quelque part yo moko oza mpe semeki mpe oza mpe semeki soki oza na libala na yo ozokosouffrir mobali tant ça zo sala te obe ba problème obweka ekomeli bino ndeko na ya mobali obe ndeko no ya mwasi bazo simbe malamu koyoka ngo zuwa te esala o mabete kumisa nzambe yope na libala okoti na famille bato okomona basemeki no tant musuba zaka na bango bangela kangela ka yosi ko ndeko na banga mobali azoko keloko te ko msango problème te pa basemeki na yo comme ça un problème te luka kutolele la bango expliquer tant soit ko kosunga ndeko na wanga mobali ba matisa ye pe asimba yo pe malamu ozala pe bien pe na libala po basemeki musu pe bazali akoti libala mama la reine amoni ka mama la reine alata ane kitoko akomi skoko loba nini ke ye kutu mobali azwa kutu asimba ke benga ya na bango eloko te ya na bango eloko moko te soki ya na bango eloko moko te bon wana eza chance ya mama la reine mobali na azosimba ye yo sikoyo yaya ndeko mama la reine azosala yo eloko te bon solona na mama la reine mama ndeko na yo mais comme ça moi jalousie okoma to boyi na semeki na yo boye donc ezaki to boyi jalousie wana eza malamu te mama la reine dinga na question merci nza balola pambola wana sepeli makasi émission na biso de kiki toko makasi soko zana ba dédicace vraiment meka na yo ko pesa kaka awo zana ngombongo te tozana no batona ya ofele tango ekoma makambo pena ki kwa kalo ekomi makambo mwa desa
wana kokati dans le moment où tu pesa na ba dédica non donc eza bongo donc pesa ba dédicace na maman la reine Nzinga. Oui, pour nga nazopesa bato nyonso mbote oyo balingaka la reine Nzinga na bafana la reine Nzinga TV bambote na bino pa ekozali. Bon, eloko oyo nga avant banda kopesa mbote na nga nakosenga nanu bolimbisi na bino bato bozotala biso po moi ntango nde tovandi boye mpe ntango tolobi liloba moko boye esali bino bien te bolimbisa toko toza bato nzambe asala moto nyonso apetaka libaku na monoko na ye bolimbisa biso so omoni eloko ya mabe me oyo ya malamu mpe bozwa yango ekozala mpenza malamu mingi po tozoya awa tozoya kaka po tolobelaka malamu po totiaka ba emprise na bandako po soki tovandi tolobela nde mabe tozofinga wana nde eza eloko mosusu me ndenge tovandi toye mpona kofinga te toye awa po ete totiaka emprise bon boza ebele mpenza sokoso na bino banotanga bakombo na bino bamisusu oyo bayoki kombo te ekosala bango mpenza bien te so mpo na ngai nakopesa mbote mingi na ye moko Alpha Mies na Bordeaux bambote na yo papa Yozali papa Mapasa papa Alpha Mies bambote ya solo bambote na yo kaka libanga Alpha Mies ezanga te donc to pesi yo bambote pena pa Yozali penza nzamba batela yo ko musala tozosala soki bato lokola bino soki oza pembeni te eza pasi po musala ozosenga ba conseiller bazalaka après na kopesa lisusu sœur Françoise sœur Françoise aza bon na Bordeaux ye lisusu aza sœur oyo aza femme d'affaires asala musala epe kitoko soki olingi otina neti bakoli na Kinshasa ye aza wana sœur Françoise ocontacte kaka la reine Nzinga TV na kopesa yo numéro na yo pe ndenga kotinda koli na yo okozwa ngo pe ndenga kokangela koli na yo ndenge po kozwa ngo penza bon mpona wana nasukisi nanga bongo na pesi so Makela Teresa bambote pa ozali Makela Teresa mama Makela Teresa bambote sikozali na sepeli na mboka na ometokutani te dans balasi makasa bambote na yo après Manelise Ndombele mes condoléances maman donc courage kaka nzambe ye moko apesaka ye mpe moto azwaka nayebi ke outi kobungisa ser mais napesi oka bacourage ebele oza mpe moto moko oyebi mpe liloba nzambe nzambe akosunga kaka ya wana nzambe akosunga kaka ezali maloba ya mama na biso la reine Nzinga donc nga mpe napesi nzambe merci napamboli nzambe na moko na lelo video na biso soki ebeti libaku bandeko bolimbisa toza bato esika lolemo elobaki mabe obe yo okutami na eloko moko kozwango problème ete limbisa mpe tala erreur esika ezali bongisa ngai napesa liboso nzambe merci après napesi mobile na ngai Sami Selunga bambote ebele esika azali wana papa bana motema donc après napesi lisusu bana na ngai nyonso balanda ngai surtout yanga David bambote ebele na bebe na biso Alina na kati ya Berlin alie pe na fani na nga donc naza na bafani ya mikie batala ngai babi mama Mimi Selunga TV donc naosanti ke eza lipamboli parce que babebe donc naza na bafani na nga quoi donc nzamba lola amona olobi mama nga mpe na bosani en tout cas mama Mimi nga liboso na remercie na yo moko totala kaka émission tosali eza bongo lemeli biso te moko ya kitoko mingi mpe na sepeli nango makasi merci ya mingi nzambe abatela yo mpe na kopesa papa na biso papa Sami Selunga bambote mingi donc komona bino namonela bino boye nasepelaka makasi nde namona bino na YouTube bozosala baémission na bino mo papa Sami avandi pembeni esalaka pende esengo donc epesaka mpe na bato mosusu baza bango moko mposake babala donc eza esengo mingi eza couple moko mpenza couple moko exemplaire ndenge bomonelaka bango wana po motu lokola la reine Nzinga soki ayebisi bino likambo bondima yango eza couple moko malamu mingi couple moko oyo bazokoindike mpenza
Donc ce qu'on pousse à les paiements na bango aux a décidé aux a malama tant que ça qui no pena que moi si mo se comporta no bien té o mo ba de mo boy so pousse à les paiements na couple oyo en tout cas aux a ka malama pe ko ça MP ça bien merci mingi pena ndingo ina ndaku nanga na sepeli ko mona bino malgré tout ça qui tamoko ya mukie malgré tout ça qui tamoko ya mukie mais ko sale loko té mala sima ko yamba bino bisusu abo vana ndaku nanga une semaine ta un mois problème te wana mama mais si on est là maloba ni koloso mama la renzinga to besinza me merci wa bandaki na biso émission pe asuksi biso na pesi latin mobimba bambote latin bakota te bayate barata donc latin nde makambo bayebi bino bozoka bakombo taxi na mama nani vous êtes belé na ngunda TV bino nyonso ngala za wana na za pembe na bino bambote belé na bandeko nyonso oboyebi Mimi Selunga TV ya famille na ngai ya batu nyonso oboyebi ngai donc partout na Rosa Matewa bambote bamama Rosa Matewa waite wana zanga te pa na la sœur na ngao te mama kote mama lamu sœur na Rosa Matewa zanga katena la reine Nzinga merci à Mimi Penza la soutien na yo Penza merci beaucoup wana tokutani na prochaine vidéo. Tschüss.